kota la bino ba journaliste ya média tson ya média ya ligne bo mi benga boza mbongo bo sala ba communication ba communiquer que bozo senga lisungi a toza batuko toza batu bo se mobiliser boza combien na bato ba soutenir bino na sima pona ko soutenir ndeko wana kufi pona ko soutenir famille na ye. Il faut que vous senga aide, vous avez un micro, bon soni makasi boy. De ça makambo o ngana koloba zake non, quel que soit o ba koloba si flore makanisi, basi baloba yango déjà si bato belé. Ngana o mona eloko spécial ba koloba sivi ya mwana mwasi ona ona baloba pa baninga musuti. Na o mona ngote. Pona o famille nini ekirindika bazoloba. Ekirindika ba o lebele o te na o mona ka muganda o loba bilobela. Batunya so bayibi ke no muka za mutabilobela a part muka no mona ngate ekirinzi ka to mona ba grâce tembo to mona to biso moko to yebi moye to le ba pe makabaralité bele message pour na bande kwa media na yebi ke na minute oyo ba ko boya ko pesa contribution pour alingina na kendo kuluwe car aya danger na minute oyo boya ko pesa contribution alinga ke luke lamba ya griffe na minute oyo ba pele comme tambola na ba poto ba bazaka na mibali na poto déjà ba comme benga mikolo tindelanga mbongo to ana matanga mibala ngo pe na poto bazaka pe wa batindaka toujours ba ope bazaka na ba yaya bazaka na banoko na poto bazotungisa bango makasi ba ope bazaka na ba connaissance na poto ba otungisa makasi donc likolo matanga mais $20 la contribution ba sengi message pour na bande kwa media na yebike na minute oyo ba ko boya ko pesa contribution pour alingina na kendo kuluwe car aya danger na minute oyo boya ko pesa contribution alinga ke luke lamba ya griffe na minute oyo ba pele comme tambola na ba poto ba bazaka na mibali na poto déjà ba comme benga mikolo tindelanga mbongo to ana matanga mibala ngo pe na poto bazaka pe mawa batindaka toujours ba ope bazaka na ba yaya bazaka na banoko na poto bazotungisa bango makasi ba ope bazaka na ba connaissance na poto ba otungisa makasi donc likolo matanga mais $20 la contribution ba sengi na malade to éviter malade zaka sida to bi na Afrique to sala ba contrôle te tout ça là bas contrôle physique ya banzoto na bisoté pourquoi toi na bambongo wana te tant kende na hôpital lobi ke na ko sala examen général ya nzoto no mobimba en tout cas ekokuté bambongo ebele yeba kezana bato ebele pe mususu ba beta bambula ba kenda na bango hôpital te mazana malade jour malade wana ekotoboka ata bopesi yango kisi ya modèle nini ekosimba te yango boyoka ka mutu asala ki ka 2 jours asali nini so o ba koloba sur Flore Mabanza eza makanisi quelque chose so o ba koloba sur Flore makanisi baloba yango si batutu oyo bayeba na tamuki ozo sentir bayeba loba yango bandeko tu bakenda abima na mobali batu babima na mobali na ye apike crise akoki nini wana te mobali nde abomiye mibali ya poto mitema mabe boye na boye batu nde bazabo balinga kutu mibali ya poto so ayoki ka sango mibali ya poto sa nini aboye po sango ekenda ke mibali ya poto basa nini babomisaka batu basi na bango donc makambo ese ebele osomona makambo ese ebele donc à travers ya ba soupçon kaka ya pamba ya salité et créer ba polémique au-delà même ya ba makanisi na biso ndenge tozaka boye donc rien à dire ce que nous pouvons dire c'est dit que non on n'a pas besoin de ça quoi voilà c'est besoin zawa et ça faut s'organiser et voir des choses qui se passent. Mama wa Taifa Jika TV. Jika TV News merci na ba o news bazalaka toujours à chaque fois chaque moment là tozo ko tsara ba ilima bazo partager bazo liker et merci pour les commentaires na bino merci pour le partage na bino et ba on vous abonnez abonnez-vous massivement et c'est une façon de soutenir chaîne na Jika TV News et vous s'abonner massivement et voilà na mkola lelo na plateau na biso ya micro de star na za Jika de la presse en tant qu'analyste et tout comme capé ko sula mukie et pour na matanga o tozana ngo en ligne ndeko na biso et pour na nga za crantière wa utuko biso Flore Mabanza et Kirindika bazolo ba makambo zo bi belé voilà avec Dada Taïf en tant qu'analyste économique pe ko sonna mo mukie a ko pesa biso le susu et ba makambo voilà vana côté na pesi mbote na ba onyo so balinga Rachel Mandé et ba onyo so bazalaka toujours wana et sans oublier ba griffe union sur monde entier bazanga kate et là tozana DG Minos azalaka toujours wana et merci pour le partage na bino
ba commentaire na bino esala biso kitoko makasi Fabrice Mande derrière la caméra so ozalanga nanga jimoko ko tsana nous invité nanga à qui j'ai déjà bonjour et bienvenue Dada Taïfa. Bonjour Rachou, bonjour na ba étoile na biso, bonjour na balande na biso nyonso ya JK TV News ba balande na biso mokili mobimba. Bonjour na Yopé, bonjour na Fabrice Mande na sima caméra. Bonjour na papa FT depuis quelque part na Pesio Mbote Bisiko Zali. Bonjour na ba tout au balinga Dada Taïfa. Bonjour, vraiment so monde na Pesio bonjour en tout cas bolimbi sanga beaucoup melanga na ba commentaire na za mutu vraiment ata Rachou ko komele que no rigika Rachou bobo kanga même temps na za ko pesa ka message à chaque émission ozana besoin ya publicité na yo oyebana ozana maison fondation et le konyoso oyebana contacter biso Rachou au pesa numéro contacter biso na JK TV ezana ngo eloko te to sala makasi to ko se pongone parce que grâce à contact na to ko sala promotion makasi au-delà même to ko contacter même na ba chaîne to zana bango en collaboration pour ba soutenir ka po osanini marketing na osanini eleka kitoko. Voilà, merci Nana Dajebe et bébé Matanda bazalaka toujours na ba commentaire na ba la femme c'est le Jésus-Christ là où tu es ma sœur. Merci pour la soutien à Bino JK Dada Taïfa et avant toute chose makambo ezali ndeko na biso oyo akaka makisasa makambo ezanga kate makambo ezanga te JK na mboka biso la nzala bino ka makambo mutu so ya kufi est-ce que ils a problème bon liwe keseni omoni pe na Afrique yao ndenge tozabo nde tosa émission na yo voilà yo koza na maladie ngana na maladie to ebité maladie za ka sida to ebi na Afrique tosala ba contrôle te tout ça là contrôle physique ya banzoto na bisoté pourquoi toi na bambongo wana te tant au kende na hôpital lobi ke na eko sala examen général ya nzoto no mobimba en tout cas ekokuté bambongo ebele yeba kezana bato ebele pe mususu ba beta bambula ba kenda na bango hôpital te mazana malade jour malade wana ekotoboka ata bopesi yango kisi ya modèle nini ekosimba te yango boyoka ka mutu asala ki ka 2 jours asali nini akufi zokande malade wana ezaki yango ya bandakala. Mais le quoi tous en Afrique, mutu abelité, asali ka 2 jours akufi. Nini okota na mutu ba osani babomiye. Famille na bango bazana ba problème. Tango kokufa kaka nde makambo ko bima. Non to komi kuna te, mais boye ba ke na Congo to ana difficulté. Voilà. Maladie nyonso ezaka ba kisite. Oye komi koleka na Congo soki ka mutu akufi babomiye. So akufi asimbi ba kisi, so akufi ba problème ebimi, so akufi be bando bimana mbala bato, so akufi donc makambo ebele. Donc on en est marre. Un certain moment to respectata ba we. Donc tu m'appelles que tala na mona batu bakoya na avion mutu moko abika batu nyonso bakufi batu bakufi mutu asali 3 jours na katikati ya mai avion koyaki bato bazalaki pembeni a choli a bendi nini moko zaki wana na océan ensemble ça batu peut-être ba mona documentaire au baza eza ku documentaire eza réalité na classe ya avion asali 3 jours na katikati ya mai avant batu baya ko localiser batu manda ko luka ba pas via avion wana ba localiser ne mutu azana bombe place oyo do ezaki jour na été donc ce qui peut mutu akufi na maboko ya Nzambe c'est que na ya batu c'est que Nzambe place ani alingaki c'est que ndeko na biso fleur peu oya ruki ko kufa malgré batu bazolo ba n'importe quoi sérieux et ezala ki tant na air et ko ki akufi quel que soit o bakolo ba sur fleur mabanza eza makanisi quel que soit ce haut bakolo ba fleur makanisi baloba yango si batutu oyo bayeba na tamuki ozo sentir bayeba loba yango bandeko tu bakenda abima na mobali ya batu babima na mobali na ye apike crise akoki nini wana te mobali nde abomiye mibali ya poto mitema mabe boye na boye batu nde baza boye balinga kutu mibali ya poto tso yoki ka sango mibali ya poto sanini aboye posa ngo ekenda ke mibali ya poto basani babomisaka batu basi na bango donc makambo ese ebele osomona makambo ese ebele donc à travers ya ba soupçon kaka ya pamba ya salité et créer ba polémique au-delà même ya ba makanisi na biso ndenge tozaka boye. Donc rien à dire, ce que nous pouvons dire c'est dit que non on n'a pas besoin de ça quoi. Voilà. C'est besoin d'avoir et ça faut s'organiser et voir des choses qui se passent sur la toile, na médias en ligne, et ça la Sony, et ça s'appelle Mawa. Kota la bino ba journaliste à médias Sony, il y a médias et ligne. Bon mi bien abosa en bongo, bon ça la ba communication, ba communiquer que bozo senga lisungi à tozara batuko, tozara batu. Bon se mobiliser boza combien? Na bato ba soutenir bino na sima pona ko soutenir ndeko wana kufi. Pona ko soutenir famille na ye.
il faut que vous senga aide vous chaba micro boni soni makasi boy de ça makambo o ngana kolo bazake non quel que soit o ba kolo ba flore makanisi basi baloba yango déjà si bato belé ngana o mona eloko spécial ba kolo ba sivi ya mwana mwasi na ona no baloba pa baninga musuti na o mona ngote pona o famille nini ekirindika bazoloba ekirindika ba o lebele o te na o mona ka muka ndo lo ba bilobela batu nyonso bayebi ke no muka za muta bilobela a part muka no mona nanga te ekirindika to mona ba grâce tembo to mona to biso moko to yebi moye to lo ba pe makabaralité belé ezate pour ça na ko lo ba boy to za ba santuté awa na sia moy o mona sia moy to ba santuté mais to ça l'effort kana masumu na biso wana to me ko bongisa voilà parce que to yebi ngonga te yana batu balala ki ba spesa ni bai au moni jour bato akufaka na mbula je crois na ba 2022 na fin 2022 eza na garçon moko ba muninga na la kisi message ba kabwani na 2h du matin message pe au moni o ya ba garçon de ba sekaka la yo ndoki ti siko na no lalite message wana tambola presque partout na kanisa yo po mona yango voilà la yo ndoki ya bia na la longwa tala yo kutoke no pumbwa ero yo zo tambola bazalaki na groupe balongo na groupe bakoti na privé na muninga na mbali ba osolola mais to moni ngambe mobali mbula maya mbule tomboli likolo batola sakati motema mais muninga na esco publier message bakati kosolane na désert qui peut croire dotango liwe yaka ela kaka bisuti doto bongisaka pe mwa vina biso muke to na biso bato masumu to vivre na mokili ya masumu to mela maya masumu to lata bilamba masumu to sala nyonso ya masumu mais to meko bongisa vina biso mwa malamu muke parce que nga naza conseiller te pona lo bakena o pesa conseil parce que na na côté na nga pesa na ba faillite ya makasi pesa so mutalobi keno alo ba faillite na nga mona lo ba est-ce que na mérité kutu na fanda na media na lo na mérité te mais côté moko muke to bongisa pour un jour ne bembe na yo bato ba oloba mais ba oloba mingi te omoni bandeko na biso nyonso ekirindika na bandeko na biso ba olanda biso za théâtre ezala banani ba réalité ezo lekana après liwa ya ndeko bofanda na ebolia na ebomela na ye ezala conseil ezala conséquence ezala vraiment conséquence ya makasi pona koloba ke non prochainement ce qui y a ke nga pese ke da okende nzela biso nyonso ce qui vraiment ya ke nga pe na osani na okende donc liwa ya chaque moto yebana na ye ezala maté pona biso c'est pour cela même la Bible dit bongwele la ngonga tango ezali ngonga po soki ngongeleki okozwa boni bona ozwa ngonga lisusu ngonga soki eleki ndenge toza na oboyera shu soko linga ko bota lobi obota lisute so ba cotition na mabele e etika les amis kuwa après quelques années mikuwa lisusu omona na te crâne ko fanda wana temps soki combien de temps crâne pesa nini et disparaître na ba cimetière ya lelo so ba kunda ki ona tina ba cimetière kaka bongo et ça la même pas 2 mois ba okundele bembeno ba bwaki ba kundi bembe ko lo mususu ta ba ndeko ba zo ya ko lukango ba komona yango te le ba sai peut-être ba kundi ona ba cimetière ba 3000 ya ba $2000 wana nde ba ko découvrir ba ko ba mona nzoto na yo ça veut dire que nous toza na senga ya kobongisa nzela na biso parce que lobi na biso toyeba yango te batutu na lobi en général mututu en général o akokwela l'émission nanga bongisa vina yo to lobela lisolo ya ndeko na biso balobi ki asalika 10 jours na maladie est-ce que ayebaki azape ko stafet abanda pe ko vivre abanda est-ce que kanisa ki akota na mabele jeune penza jeune kanisa ki te mais lelo azate mais tout autour na ba polémique ezobima ba polémique wananga elobelanga le côté parce que ba polémique na Congo et bima pas mutu na Congo même pas en Afrique partout parce que so coach pas ba ivoirieza o coach pas Camerounais ko loba kutu te aweza muke et pas ba Camerounais ba ko yebisa yo ke mutu ba kunda ye 3 mois après abimili ba onanda donc Afrique mo bimbeza na eloko oyo to yebite côté ba Afrique wana o bazala lokwa ba mindele to yebite Afrique na bango bazaka ndenge mais lokola ka bazana makila ya africain bondo ki pesa kana kati ça veut dire que no Afrique mobimeza dominé na esprit moko bo ya pauvreté nde benda kabiso to raisonner ba bloc wana ya sanité au lieu ko raisonner musika biso to raisonner ka pembeni ndenga kufi bosele kinganda kufi mba bomie ndenga kufi soki na to makambo makabele mutu nanu azamo beso akati motema otala famille côté botata na côté bo mama ba ko bunda ata somo te kotala ngambe ya mwasi akoyi na mabele mebo ko bunda eza mawa pe mingi
Voilà, fidèle abonné de JK TV News et vous autres, JK dans notre téléphone, ngaza koloba et bande kona biso ya presse, bo bongisa, bo mekape ko bongisa, car ndenge dans notre téléphone tu koloba et tout comme déjà presque na suka émission na biso ba o bayo ki bo partager émission massivement et comme la bande kona biso et ba koloba voilà dans notre téléphone mot de la fin pour que tu mekape ko kabona pona moi analyse muki oyo tu ko sala. Merci beaucoup moi analyse o eza pona je crois moi ba image ameki ko za la Fabisa Ochela biso. Moi message pour na bande kwa media na ibike na minute oyo bakoboya kopesa contribution pour alingina na kendo kuluwe car aya danger na minute oyo boya kopesa contribution alinga keluke lamba ya griffe na minute oyo bapele komo tambola na bapoto ba bazaka na mibali na poto déjà ba komo benga mikolo tindelanga mbongo to ana matanga mibali ngo pe na poto bazaka pe mawa batindaka toujours ba ope bazaka na bayaya bazaka na banoko na poto bazotungisa bango makasi ba ope bazaka na ba connaissance na poto ba otungisa makasi donc likolo matanga. Mais $20 la contribution basengi au PCT. Donc tout se concentrer bandeko kolela muninga ezali bilambate kolela muninga za komila kisete ngainde na sombaka ngande na yaka na mutukate kolela muninga ezali koyoka pasi koloba ya kei jour nangeza jour nini. Est-ce que ngai pe na komona mikolo ya sali tam susu ngai na kokenda avant donc eza pasi Zambeka kanda chabiso loboko pe à soutenir biso sinon ce n'est pas facile. Voilà, merci beaucoup tout ça déjà presque nasuka. Merci na ba onyo so balanda ki biso et ba on no s'abonner. Abonnez-vous massivement, partagez, likez ba émission na biso o to konta à chaque fois à chaque moment et kaka ndenge da taifa zo ko lobaka toujours aux na poste promotion ya ba biloko na yo maison na yo contacter juste biso na plus 243 89 86 49 738 wana okuta na directement na ngaboko to c'est le marketing ya ba maison na yo ba agent na yo biloko na tout oza na ngoposa et oza pe na posa ya koleka na chaîne na biso ya JK TV News et opportunité yango et yango yo contacter biso na numéro na pesi na bandeli na bakisi lisusu oza pasteur oza na besoin yebana donc oza na besoin osala contrat na JK télévision to bengi yo boye ibolamu to koyamba yo to kopesa espace pour na osala bémission na pe to ko booster yo pour na koloba que non batu mo kino bimba ba mona yo voilà quand ndenge dans téléphone le oza pasteur contacter biso na numéro wana to ko booster yo et to ko pesa yo ba espace o ko bana koleka na chaîne na biso ya JK TV News et partout à travers le monde ba oyeba yo contacter biso na numéro wana na pesi na bandel lisusu ko yo bien te plus 243 89 86 49 738 wana et o kuta na directement na biso so ki nzamba zoni te to kuta na bino malasima bye bye à la prochaine.